La santé n'a pas de prix, la santé n'a pas de prix, c'est pour cela que nous vous recommandons l'eau potable Achille Aqua. Déjà à Kinshasa, tous les 24 communes, Achille Aqua, l'eau potable est là. Les abonnés de la chaîne YouTube Xile Botelwa, nous vous recommandons l'eau potable Maya Peto, Maya Kimia, Maya Bangelou. Senga Achille Aqua, partout où vous êtes, le numéro est là. Écrivez-nous, appelez-nous, contactez-nous, nous sommes là. Et la livraison à domicile, ça s'est fait avec beaucoup de sécurité. Achille Aqua, Maya Kimia, Yapeto. Ici la zone qui m'a. Ici la zone. Ici péchard. Eh! Nini, oh la zone qui m'a battu là. Bandeko nanga ba comédien ekomi likambo susu. Esalinga mawa kotala analyse kotala émission oyo Yandi Mosa sali esalinga mawa. Rando o ba comédien bo monaka na réseaux sociaux rando wana etika losila te. Soki ba comédien ya mikolo lokwa ba Yandi Mosi bazo se respecter te ba oya oloba buzoba na télé lelo rando ba comédien toloba esila kate toloba rando ba comédien et aussi la kate. Ce qui Yandi Mosa se permettre à lekana TV aya oluka o chrétien Ursule Pechanga c'est que rando ba comédien etikala kosila te. Bandoko na otela bino audio eza kutu vidéo na otela bino. Personnellement nga moko ona za liboso na bino na regretter na comportement ya Yandi Mosa. Lelo ba rando so ekoma makasi na monde ba comédien c'est parce que ba leka na be émission ba yeba te nini ba koloba. Muta ko leka na émission. Ko leka na émission eza mabete. Mais ko yeba réponse ozo répondre na be émission o bolé kaka. Ndezaka très important. Ba comédien belenga na loba bala mayele te. Amae, ane ya sika, solo ya sika, na gavke, papa, na mai matali fertilité masculine, agrandissement des troisième jambe, qui mobali salakate, pe ezamu kie, mama azo sepelate na mbetu, na gavke, la muki, feti zongi, ba mamae, on a ba problème ya mabota, myome, fibrome, trompe, kiss, règle abondante, ménopause, ata, ou komi na 65 ans, mama, okobota mwana, yoka bien, dépression, maladie mentale, autisme, ata mwana alobakate, mobulu makasi, tope alalakate, salina solution, na gavke, ona loposo, totikali simate, vergete, abengi nduta, bouton, tache, acné, na gavke, ba produit bio, kaka na 5 jours ya bamba, oteli lokola lilala, teint uniforme, tozali na gamme complète, ya Coca-Cola, ya injection, ya comprimé, ya suppositoire, esengo ezali, mama, olingi ovimbisa, tolo pesima, sans opération, benga biso na lombango, papa, mama, yo oyo, otungisama mi, na maladie, hémorroïde, interne, topé, externe, yoka, na 2 jours ya bamba, omoni changement ya solo, ebongo, ona bokono ya, diabète, AVC, tension, topé, obésité, cave-cœur, colo solution, perte de poids, naturellement, au coco ta salle de sport, Théo, na kisi ya comprimé, P injection, na cave-cœur, au zongi mobimba.
Ba produit na biso ezali 100% naturel et salemi na ba plan na ba industrie Allemagne pe Angleterre. Na Gavker oko sepela. Cardozo mis l'esprit na vanda mukomsu na munya komi na stati na ba comédien ba bourrique. Effectivement, era ba comédien belé ba vrai bourrique. Ba comédien belé ba bizengi bolimbisanga. Mais nazo obligé loba o esingé de la loba. Ba comédien belé ba maelete. Na nombre ba comédien o toana bango na Congo. Soki lelo rendre ya nini rando ya ba Irsil Peshanga o ezo umela. Iza po ba ndeko na bango ba comédien de ba lukela bango ba rando wana mususu. Iza po ba ndeko na bango ba comédien de ba timolela bango ba rando. Iza pasi pe mawa. Na otie la bino video ya ndimosi na regrette komo na tata mukolo. Le quoi yandi mosi. O aye na réseaux sociaux pour ya luka polémique. Ceux qui succès sili et sili. Lelo to lo bara na Jérémie. Likambo kaka to lo bara même chose car likamba succès oyo. Lelo koza na succès. O sepeli succès localisé yo zo sala succès na ndenge na yo. Mais ceux qui sili et sili. Koya lukato bimara na réseaux sociaux, o créera ba bombe, o créera ba makamwa buzo ba pona luka succès. Soki si succès silio et silio. Eloko nani, eloko yo papa nani bayandi mo salobi, otika loyo kango te papa masumu. Eloko yandi mo salobi, otika loyo kango te et pas président Caleb. Eloko yandi mo salobi otika loyo kango te et pas ba acteur muso bazo raisonner. Iza pas si pe mawa. Bandeko nanga en tout cas mbote na bandaki émission sana pesa bino mbote bandeko bolanda Irsil Botelo TV. Nzamba lola pambola mutu nyonso akotaka na chaîne na biso. Nzamba lola pambola bino esika nyonso obozali. Bandeko nanga sezamba no liboso koti na Irsil Botelo TV boyebi a tolobaka toujours. Abonnez-vous, commentez, likez, partagez. Donc partagez biso na Facebook, partagez biso na WhatsApp, partagez biso na Messenger, partagez biso partout et pa yoapi oyo video oyo ekokomela ba ndeko mususu. Toye penza na likambo yo po esali pasi. Komona tata mukolo lokwa yandi mosi. Afficher comportement ou afficher ezali komo esali biso pasi yango te to partager yango na bino. To lo belana no bukie likambo yango. Na otiela bino video avant to kota na mozindo. Boyo ka video e na bato ebele ba ozala kamera. E na bato ebele ba osepela te. E na bato ebele ba osepela te na réaction ya yandi mosi. Alors, bandeko bolandaka biso tant au koti soit mo quand même temps ko partager biso na Facebook na WhatsApp, partager biso na Messenger, partager biso partout et ozala malamu mingi. Mbote nanga na bato balingaka nga, mbote nanga na bato penza balandaka nga, mbote nanga na bato basalaka nga na zala. Vedi mbote nanga na bato onyoso ba partageaka ba analyse to pe ba émission na biso. Kande balobaka mbote na Madeleine Keita, mbote na mama nanga Princesse Alegria, mbote na bino nyonso Linda Bukulu, ba bisous esiko zali, sans oublier mes enfants d'amour, Daniela Nzongo, Exavi, Exaïel. Ba bisous na bino esika nyonso bo zali. Makambo yo ezaki makambo matanga. Bakendaki matanga moko na RTNC. Après matanga Irsil Peshanga aboyaki na ye kozala esika bakuku bazakwa ozomona eza na bato mususu balingaka na bango kokutana ba bomba mutu bato so bafingaka mingi ndeti bakuku bafingaka mingi. Alors Irsil Peshanga aboyaki na ye kozala esika o ba groupe bakuku bazalaki comme alingaka na ye makambo te abandani na ye koboya na ye ba problème azokima na ye makambo. Aboyi na ye bafinga ye à répondre et comme un problème. Aboyi na ye surtout ba filmer ye.
tomonaki nini elekaki na matanga oyo utaki kolekawa Irsile alataki elamba moko ya file bino boyebika bilamba file ndenge ezalaka buzoba elamba file ko tobokela yo ekokomela lidusu kaka sur place pe bomwa linzaka chrétien elamba ekomeli lidusu. Alors Irsile Péchanga azaki na matanga oyo ezaki ya mama boli ezaki matanga mama boli si je me trompe pas azaki na matanga directement elamba na ye ezwaki mwa scratch kaka ndenge ezalaka tomona babakuki nde bafilima elamba wana baya nango kolakisa na réseaux sociaux tomona nde bafilme elamba wana baya nango na réseaux sociaux po balakisaka ebomoni Irsile ayebi kolata te bino boyebi babakuki bamona toujours sila nde ayebi makambo nyonso. Alors epesaki polémique moko makasi na réseaux sociaux ndeti ngande na abo so na moni kete bato mo kozalazala na bango ezala ba problème bato mo ba problème ebele bimaka na côté na bango. En tout cas carrément na oboya nanga ko approcher bango na oboya nanga ko poussa na pene na bango na ko boya na ngai ko poussa na kozala nanga musika na bango pona ko éviter ba problème eza o Irsile Péchanga salaki na matanga o bakendaki aboyaki na ye kozala pembeni. Mais papa yandimo saso ya koseka Irsile Péchanga na TV pa ya kolobaka Irsile akimi bafanya sila oui aboyaki kozala pembeni ya bafanya sila po bafingaka ye po aboyi bafilme ye bango balukaka ata likambo eza nango mabe te bango balukaka bakomisi likambo mabe ata mutu alati kitoko bango baluka bafilme balukaka eloko mobe baloba te eza kitoko te bango balaka bongo. Irsile Péchanga alukaki a se respecter akimi bango te mais aboyi kopoussa na pene na bango eza koki matin siko nayebi te est-ce que loko wana yango nde epousse yandimo so bima na TV oyo olobela mo bacomédien po boperdre bavaleur na bino je vois comme si bacomédien moko bokomo perdre bavaleur na bino ka pour rien. Mutu lokwa yandimosi wa mukolo yandimosi amu amukete yandimosi amukolo yango bomona ba comédien ebele bazo avancer te ba comédien ebele baza toujours na buzoba ezanga mutuna makolo bozwi buzoba botie liboso musala mukie buzoba ebele comédien ebele musala mukie me bolingi buzoba na buzoba bosala mukie bokoma na ba mafinga bino na bino barando kidikidi po nini bozo lingana te. Est-ce que yandimosa koko bima na émission oya koseka Irsile na lolenge oyo seki oya koloba mabe na lolenge oyo lobi o lolo bato bakati ba parti bakoma ozona photo Irsile batia Irsile akoki masila te Irsile nasila babanda musika Irsile nasila bayebani ba secret akoki masila te mais aboyi buzoba ya bafani ya sila aboyi buzoba ya ba chroniqueur ya sila aboyi buzoba ya ba communicateur ya sila nde bomonaki aboyaki na entourage wana. Mais yandimoso obima na TV oya koseka d'après ozomona loko ana kitisi valeur o kitisi valeur te omi kitisi yo moko yango bomona même bano ya mikie bazobima na théâtre bazosakanela bino mikolo po boza ko se respecter te. En réalité des choses bobanda théâtre kala boza mikolo il faut bokesenye zala na bana mikie na mikolo il faut différence ezala na bana mikie na mikolo mais lelo tozomona différence te tozomona bokeseni te. Pourquoi? Parce que bino nyonso bokoti na buzoba bino nyonso bokoti na game bino nyonso bokoti na buzoba o aleki afingi oyo o aleki afingi o lelo soki mwana mukia ye kofinga yo mukolo na TV o condamné te po bino moko bozo fingana kotala yandimoso na Irsile Péchanga yandimoso wa mukolo wa mwa mukete
Yandi moso wa mukolo. Wa bébé te. Mais ndenge yo ye ko kitisa Irsil na TV. Solo lo Irsil a ye na droit de réponse. To ba fan ya Irsil ba pecha love ba ye ko répondre yo. Après benga bango impoli. Après lo ba ke baza ba impoli. Non, baza ba impoli te. Boluka ka ba respect. Respect zaka réciproque. Oana posa ba respecter yo. Yo moko se respecter d'abord. Yo moko mi respecter d'abord et vous allez bien. Yandi mosa yebi ke rando ezalaka na babakuk na batasila na Irsil. Yandi mosa yebi yango bien. Yandi mosa za mutasika te na maboke. Na oto solo na bio dernièrement a vidéo moke bimaki yandi mosa zo ke kotuna milona atuna ma milona na nyona mama moseka ke pona nini rando Irsil yandi mosa bande kotuna ngo ba répondaka e o ba répondaki e mais soki yandi mosa ye na émission po ya koloba bo po yandi mosa aluka base soko osili déjà soki esi osili tana yo eleki oya luka base na théâtre te oya luka base te pona luka kokitisa bandeko no ba comédien bayandi mosi ba renia kala eleka lelo tokoni ba glace buzoro ba koleka pe lelo to wana ba dacosta ba koleka ka pe so ba koli en tout cas yandi mosi osepelisi batute. Même Irsil Peshang esi kaza soka yoki ba propos na yo na émission o sali a osepela nango te. Comédien boya kaka kosala ka be émission na ba kombo abatu. Boya kape kosala ka be émission na ba kombo na bino moko. Oye penya na kombo na yo moko bimi nango na TV. Bino boya kaka kosala be émission na ba kombo abatu. Yaka mobimba, yaka na kombo na yo moko, yaka penza oye pena oye mobimba. Yaka mobondo nde binyo moboko oloba yaka pena mobondo ye na kombo na yo moko osali banalise na bino na ba kombo na bino mais bokoma pona émission na wekende liboso il faut ka ko chrétien de kono ya maboke il faut ka ko tout abordir na nde kono ya comédien parlando bo sungate parlando musale ekende liboso te Parlant de Moussale kende liboso te. Bando onangana tela bino video o yandi mosi alobi po na Irsil Peshanga. Et c'est pelisinga te. Na ndenge yandi mosa yebi ke barando ezalaka. Et c'est pelisinga te. Alors tolanda video, se zambala liboso koti na chaîne na biso, o s'abonner, au commenter, liker, au partager. Partager biso na Facebook, na WhatsApp, na Messenger, kande na ebsarabino. Partagez vraiment partout. Nzambalo lo sungayo, nzambalo lo pambola. Ndeko partager émission na biso, nzambe ako pambola yo. Ngana loba toujours na sambela rapona bato bo sungara biso to kende liboso. Nzamba pambola rabino, bozanga ba mega te, bozanga rate potango boza na ba mega, tango bo sabona ka tango bo partageaka, eza meilleure façon o bo sungara biso. Musa na biso kende liboso. Alors nzambe na biso pambola bino, bozanga rate ya kosunga biso tangu nyonso. Nati la bino vidéo, abonnez-vous, tangu s'abonner, activez les biso ka cloche à notification pour que prochainement tangu tozo tia ba analyse na biso ekomela yo esika nyonso ozala. Alors tangu ozo s'abonner, kobo sanate activez les biso cloche de notification. To landana na bokebie, to landana no vidéo ya yandi mosi ba longoli serke. Na bana na kene fana na matonge kutu. Na kimaki bango to bakundo fanda na wileri. Ici la zo kiba. Ici Peshanga. Nini o azo kiba batasila. Gabi awa pesa batanga. Ndenge nini ba polémique ti na kata RTNC. Donc eza passe. Yo yeba ngondeni ko ko ndeni no ba tena ngana za ina ba ngona di. Ba eptinga président ta Irsil ye on azo benga yaya. Dema a to l'équipe bango to moni groupe asila. Ba belele go yinda. Heureusement ba FARDC bazalaki wana
bametrizaki bango eza bien non ngala kimaki ngala kendenge nanga ere namoni balongoli cercle na bana nakende fana na matonge kutu na kimaki bango to bakondo fanda na wileri wana nasiri bandeko nanga bolandi video o natieli bino ya Yann Dimosi bocholanda na ndenge penza monda lelo ezokendela na ndenge bakomédien baokendela na ndenge vie ya bakomédien ezolekela Yann Dimosi azalaki mutu te abimela biso na TV aya oloba oyo alobi Yann Dimosi akokosala yango te akokobima na TV te na miniti o ndenge makambo yango ezokendela abima na TV aya oloba likambo ya alobi obeti faux so ozaki na relation malamu na Yirsil Peshanga na oyo lobi directement osalie mabe en réalité kokoya na réseaux sociaux te oya bandolo oya kosieka nazo sieka Yirsil Peshanga azokima bafani ya sila akokima bafani ya sila te mais akima buzoba po bakopota ye buzoba bakopota ye buzoba bango bapotaka buzoba bafilme ye batia ye na réseaux sociaux bafilme ye koma oyo alataki sapato ya bien te bafilme ye koma oyo sapato na ezalaki kitoko te oyo alataki bien te oyo elamba na ezalaki toboka mabe tokima yango na musika okomona mabebo okimi na yo po boyi na yo ba problème soki mutu amoni ke nzela o bafanya mutu boya po nazala nanga déranger te po bafinga nga te na changer nanga nzela nde yango Yann Dimosi oyo bima na réseaux sociaux esopi yo yango bomona toloba bakomédien bango moko bazokolisa rando ya baninga na bango na bango bazokolisa na rando ezokola pourquoi bango na bango bazokolisa rando wana bango na bango balingi rando ekola rando emata po nga nde naza bo nayebi ke elo na elo bayokanaka te na oya koloba likambo elo te kitoko te eza kitoko te bokola bakomédien bokola bozosilisa rando te bozoya kobakisa rando likolo ya rando bozosilisa rando te me bozopelisaka moto bozozwaka moto bozwa alimeti botie bopelisi moto epeli bozozwaka toujours alimeti bozopelisaka moto siko bafana ya sila bakomisi yango challenge ekomi tokimisaka batu biso tokimisaka batu nani aluki koma challenge kaka ndeko comédien ndaluki koma challenge bokola bacomédien bokola Yann Dimosi ozano soki batu babibe bando maita na miniature okobela nzoto neza no bien te internet mo bato yebi ke Yann Dimosi akenda kozwa traitement na Afrique du Sud bakenda kosokolo motema dernièrement ucho tuna question a bien lelo yeka ko créer moto lelo yeka ko pelisa moto siko nde bakuki bakomi ko finga Yirsil Peshanga Yann Dimosi osepeli poso ko bimaki te bango balinga bayeba petere Yirsil Peshanga boyaki na ko yanzela wana po bango bazalaki wana soki Yann Dimosi obimaki te soki Yann Dimosi oyaki na TV te eloko wana pe lingo yebana te eloko wana pe lingo kundama nango lingo yebana nango teke te leki na bango nzelo te babona bango koleka nzelo po Yann Dimosi azawa nani bafani ya sila bazawana mais pourquoi oye kobimisango pona nini oye kobimisango rando ya bacomédien ebele ezosepelisa bandeko na bango bacomédien ebele bandeko na bango bacomédien ebele bazoprofite na rando ya baninga na bango pour que bango basala ba visibilité
bandeko na bango ba comédien bazo profiter na barando ya baninga pour que bango basala succès po bango batalema esenga baninga bazala na barando po basala bemission eyokana esenga baninga bazala na barando po émission na bango eyokana lelo tokoma omona comédien moko ta koleka na émission sans que a toute la moninga bordure bino na bino botingami na komba bato bayebani po ani botingama mpe na bakombo na bino bino mo mpe boyebani silama na kombo na yo oza acteur munene oza comédien munene silama na kombo na yo peshanga lobaka te ici peshanga banda barande banda bafinga ye en tout cas côté wana na mona na félicitaka ye makasi aza sage moko na niveau moko impossible peshanga ya koloba te peshanga ata bafingi ata balobi otika loloba te ayebi nde bazalaka na sila lelo soki sila koma koautoriza koma osepela bafinga na bao baninga eza ye me baninga nyonso te oyo baza wana mpona kosepela bafingelaka bango bato prevanie nayebisaki bino likamba Bellevue awa eya na ndeko moko aye kokoma Bellevue afutaka bafingele bato Bellevue afutaka bafingele bato afuta oyo deya combien po fingela ye afuta oyo deja combien bino boolanda oyo elekea na réseaux sociaux bozolandango soki Bellevue afutaka mpo bafingela ye bato mpo ani alongolaki demer ntango afingaki ayeki kokretien mimika beya mimika bongo mpo na nini asolaka na sakatola te mpo sakatola bandai kofinga sila bakomedia bino moko bobomi mosala na bino moko boyaka wakosa kaka rando penza Bellevue na nani Bellevue abomi musala sila bomi musala bino moko boboma musala bino moko na ba makambo aboye rando oyo ekoluka na réseaux sociaux yebiango toano na makamba Jérémy o tozoluka to telemela papa nani sai nani ye papa yandi mostanga leki na TV bozanga ki question poser pour na mamba ya Jérémy Ponga na oloba likamba Jérémy il faut ba comédien ebele ba telemelango. Problème à Jérémy esenga ba comédien ebele ba telemela likamba Jérémy opo kimie kota. Bo telemela likamba Jérémy po kimie kota. Likamba Jérémy bolingi ko telemela te. Likamba Jérémy bolingi ko telemela te. Kuna bozo banga. Bo banga ba bua ke la bino ba jeton na scène. Ceux qui ba comédien mikolo ebele bo leka pona ko kata likambo ndeti po Jérémy azoya mabe. Jérémy azoya mabe. Me wana bo ko telemela te. Me wana bo ko loba te. Eza pasi pe mawa. Eza pasi pe mawa. Na place bo leka bo pesa ba conseil na place o leka na TV o banji ko pesa ba conseil bande ko na biso ba comédien bo moni to tambola boeto mi mama boeto sala boeto zongisa boye bo moni ndenge tozo mi mama boeza malamu te to kendelango na place boya ko pesa ba conseil mais bino c'est mieux bo leka na TV boya ko seka po boya ko luka bato bazo ba matière ba koma ofinga bande ko na bino ya musa na bino ebele eke kitoko te. Eke kitoko te. Ngana yebaki na milobi yandi mosa bimi ayena kolobela likamba ya Irsil na Sila na Bellevue alobela ngazo tuna ba mamilo njira yebi likambo ndenge lekate. Tona mona ki eloko wana ngana tuna ki na est-ce que yandi mosa yebi likambo te na TV pona mwana abota milelo soka talika te ata akotika internet oyebake ona obaloba na te. Nami lo benga moko nga bien dimo sa ebe loko ta ibiango te. Po niko luka poser question o azo luka bongisa likambo to azo luka bebisa makambo. Nzoka na sima nango yandi mo sipa banda ko luka na ebezi. Po otolo bango eza bezi. Ozo luka o batu ba lobela o lisusu. Ozo luka kombo na webeta malisusu. Me luka ngona ndenge moko bien. Ko luka te kombo ne beta mo po kritika ki ndeko moko.
koluka te kombo no ebetama mpo ya ekoloba mabe mpo na ndeko no comédien eza kitoko te. Libala papa le yango wana eleki bomoni combien de comédiens na kati, bomoni combien de comédiens wana boolobela te, wana boolobela te. Rando Jérémie na ya mado bolobeli te. Randa Jérémie na nani na Cardozo bokipe te. Ba comédien bokola. Bo ba isebiso ba rando na bino. Et comme ka soki ya Gabi aleki na émission fois finga. Soki ma Thérèse aleki na émission fois loba. Bino bokoka koleka be émission te sans que botanga ba kombo baninga mususu, sans que boluka bo créer baninga mususu polémique. Boleka rapena be mission pour na bino moko. Oleki obeta ta parcours na yo. Ndeti ba ya Gabi ko oleka na émission pesi conseil na bato balanda parcours na ote. Okoleka na émission pesi ba jeune fille conseil bo moninga so na koma boye pona bu jeunesse nanga na tambolaka boye na tambolaka boye alors bolanda nga te mema vie bo ba histoire na bino ya vie boko ba lobetela ngo pe bato bo talema boko ba ndopesela ngo pe bato ba conseil bo talema menga parfois na kamwa bino nde boya ko leka na ba TV pona luka bebisa réputation ndeko no moko nde boya ko leka na TV pona kufinga ndeko na o moko comédien. En tout cas, nga ekamusanga. Ekamusanga. Yandi mosa joua sous théâtre te. Yandi mosa za rare pour batu ba ben. Ndeti nga na mona bona ebite pour na bande comme ça na mona ndenga mabete. Eza peka te pour yandi mosa lobeli mamba ici peshanga. Menga na mona nanga ya grave yandi mosa joua te. Ba yandi mosa bazaki ba comédien mo ya kalabano sexa ba théâtre muyombe gauche. Ba série wana mais le lokande muyombe ko chakomane ko sa théâtre na ba ralenti boy to ebite soka banda ko sala ngo déjà kalabiso ne to banda comprendre te kande lo muyombe ko chakoma sala batu ba oloba na ba signe batu ba oloba bazo pema muto azoloba lokwa récitation nango cheika isa pasi en tout cas makambo yandi mosalobi to natali yango na sepeli nango te. Na sepeli nango te. Oza papa mukolo. Oyebaki. Yo moko na au fond de toi oyebaki ka soki oyekoloba likambo esala kabwe. Oyebaki. Comédien moka ute ko kufa awa nani zaki nani o yandi mosa ki ko sakana na ye nani. Comédien moka kufa ki yandi mosa ki ko sakana na ye. Oyaki ko saba comédie moko ezanga tina na réseaux sociaux. Osala ki ba comédie moko ezanga tina awa na réseaux sociaux. Tu oye ko senga pardon, na sengi pardon na famille na ye, na sengi pardon boye boye. Na se moko avant bo sala makam obaloli no lemo na yo, otalo bili kam no sala oye ekosepelisa bato te ekosepelisa bato te. Nyonso ezara théâtre te. Toyebi ke boa ba comédien, toyebi ke boa ba tamaboke. Mais boye ba ke nyonso ezara ka théâtre te. Nyonso ezara théâtre te. Tango yo sala ngo oyebi ke eko sala ixi peshanga pasi. Tango yo kosala ngo oyebi ke likambo otumboli ixi peshanga. Oyebi ke likambo eko pesa ixi peshanga pasi mais oye osali yango. Oye osali yango. Apose la lobiso ixi peshanga siliki osenga pardon. Po bino bokoma osama kaboselo likamba po ozelo osenga pardon. Ozelo osenga pardon. Osenga pardon to boite. Mais si opesi pasi. Et si on peut si ndeko no comédien pasi, eza pasi pe maobandeko nanga. Zwata ko partager sur vidéo et comme la yandi mos en tout cas, to sepeli te na comportement na ye et sepeli si biso te. Merci beaucoup. Nzamba pambola bino bandeko boko tina chaîne na biso. Abonnez-vous, commentez, likez, partagez et quand vous abonnez, activez la cloche de notification et aux amalamu. Partagez biso na Facebook, na WhatsApp, na Messenger. Nzamba lula pambola bino tokutani à la prochaine. Bye. La santé n'a pas de prix, la santé n'a pas de prix, c'est pour cela nous vous recommandons l'eau potable Achille Aqua.
Déjà à Kinshasa, tout le 24 communes, Achille Aqua, l'eau potable est là. Les abonnés de la chaîne YouTube X les Botelois, nous vous recommandons l'eau potable Maïa Peto, Maïa Kimia, Maïa Bangelou. Senga Achille Aqua, partout où vous êtes, le numéro est là. Écrivez-nous, appelez-nous, contactez-nous. Nous sommes là. Et la livraison à domicile, ça s'est fait avec beaucoup de sécurité. Achille Aqua, Maïa Kimia, Yapeto.